Je pense na tombe comme je pense wana aux voix vocaux ou bien au intervenant quand na ba club parce que mon voix vocale au c'est le lot c'est là ce que le lot vraiment ba TV za radio du fait que aux voix vocale na eza vocal bien vocaux vocal na chanson au footé grâce à l'ingratitude lokola kombo kombo mabele bukolo zetembi la banda bomwana tiki mokolo mais kasi na ndeko kombo ezalaka ennemi na ese mabele trésor bois onedika diamant tala na komyokomba kifunda ya susi ya bolingo na nyokwama po yokomara mote Dali Mukulu, Clet Kabeya Corino, Hervé Widodo. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure laquelle vous êtes branchés devant vos postes téléviseurs de nous capturer. Alors, bienvenue dans votre émission Le Destin présentée par moi, c'est vrai, Kuntika bébé de la presse congolaise. Alors, Balandia, Congo Suisse, les lotos partagés plateau Nabiso allié de star. Namoko, il y a ma mission bah évoluer car un groupe il y a Villanova pas maillé sur Fabregas. Mais avant toute chose, je dirais déjà un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ, le créateur de l'univers, ainsi qu'à mon boss, il tapé une opportunité. Il y a Rosala vraiment devant vous. Il s'appelle Maître John Simao. Il y a Maman Micheline. Pourquoi pas une équipe technique qui n'a vraiment il y a Congo Suisse, c'est tellement costaud. Derrière la caméra, il s'appelle Osé côté à réalisation Azawana vraiment roller c'est ailleurs vraiment mutasimbi azosa la kebomo na ngai et puis bomo na vraiment bilonné ce les kana Congo Suisse. Alors fidèle ami Balandia Congo Suisse vraiment n'habite ceux qui déjà caméraman nga koki ko panza plateau ba mon a déjà invité na ngai et Aza déjà wana bonjour yampani. Bonjour Bonne santé pepele na ngolo nzambe. Boni année 2020 c'est les qui ont dernier. Ouais, en 2020, les qui ont bien pour nous battre les bisous, bien couper, mais tout vivre. Donc on a amené l'équipe bien malgré confinement, maladie, mais l'équipe c'est bon pour nous battre les bisous. Yampagne Koriko se présenter Bazolando dans son intime moment ba évacuer Yampagne. Ouais, bateau Baolanda biso partenaire Europe, na Asie, na Côte d'Ivoire partout. Pour ça, il y a Fisto Yampanya, il y a Guy Fouquin, le cadet de Paris, il y a dit Chakalam Bayebi. Moi, je m'appelle Fisto Yampanya Kabassé. Donc, comme on a Kabassé les Yampanya, comme on a Fiston. Donc, Nabotamina, papa Azaki musicien. Musicien Mouna Mboka, comme on a Pépé Kalé Yampanya. On a zakadé dans la moine ya suka obayibi ngati ngayo Fisto Yampanya na moine ya grand artiste Pépé Kalé Yampanya dira mais sobe la moine star Aza star donc je suis le cadet, je suis le Benjamin donc biologique vraiment donc grand frère nangai tonton Kabassé Olivier en France atalanga na pisa mbote mami Mbula na pisa mbote Adamo donc ça fait tout le monde na pisa mbote avec l'équipe na bango yoyo. Donc, on a dit qu'il y a mutuo ouais, Fiston Yampanya s'est présenté, alors Fiston Yampanya, ça fait combien d'années dans le monde musical? Ouais, dans le monde musical, vraiment, on a un beau thème dans le monde musical. On a ma mère, on a des musiciens. Il y a un bando côté monde musical, bando comique intervenu, groupe, ça fait combien d'années? On a un beau thème dans le monde musical. Comment tu as problème? Tes problèmes, c'est que bando comique le canaba groupe. Ah, bah coloquer dans le groupe né musique ba kese wana na sali ba 12 ans ngo 12 ans premier groupe nous les cas que la groupe nous premier groupe là na beta ezaki na matete na bi orchestre moi vina nga paka na mboka orchestre ka balabala ya balabala donc ça paka na mboka Santa Choc et pas na mboka na longwa na Boa Vida et pas venanga JC Parara na pisa mbota trop na longo wana na qu'est-ce que moi na lemba bo kije musica pas moi ça mo Chris
tana longo wana na maison mère. Recapé à maison mère. Ouais, na maison mère. Wana na nini? Na ba 2006 hein. 2006. Wana na petit dimi. Na maison mère, na deuxième équipe. Na suis pas encadré pas venir ngai, pas père na ngai, Wiranson, le roi de la forêt. Encadré ngai. Voyage j'ai bossé ça na musique, na Brazza Masamba Deba, na Wiranson, ba brigade, bazalaka, ba wata. Dans tout ça ma biso tout pesa makambo na Masamba Deba, ba Robinho. Da voyage moi prise Wiranson attiré ba mise ndam na poto, ndam ba équipe ba Brazza, faut ba parce que deuxième équipe maison mais parmi ba batona ngana zalaka na tout bazo so ba biso ngai Diego Milito, Olivier pour voyager Olivier, on n'est pas héritier. Et Bolotin, bazuna adjoint pas zalaka madjana kenda te batika kai. Ngana kenda baris matadien, to kenda voyager Masamba Deba tout temps héritier Watanabe, boss live na pesa mbote. Tout temps ba brigade Hercule, to beta Masamba Deba do carré de pesa panique à blague. Donc tant longo tant carré na ngombe bandaki wana de ke na ko ta goût ya musique. Tant longo wana na na gens tant longo na oti Brazza. Moi esprit musique de côté nga suko voilà te ngama na musicien na ko ngata basa sama blague na maison mère ngama ba tusu bazoya zela na to vande la ngo vraiment ce que esprit musical le côté obi ke yo za miso ko linga te basa so ba blague donc c'est que déjà ba 12 eleka makasi na Brazzaville te ba 12 bien suko 12 a wengi na ke we ce ko kinde 12 eleka kuna Brazzaville aussi mo ba touche hotel ko ke ngana ko vanda place mo ba aussi ça ba touche te nga simsa touche te ngana mona star bosco elo ni o décider que cause à mona star eza problème te telescope OK na telescope OK na kolipe na pina ba famille ba hotel la pe fisto ya mpanya pour papa papa kufaki parce que na mosa boulot oyo OK Olia na lia na papa na nga Wiranson Alexandre Zela na yemba afula ngai na fula ki ba Robinho afula ki ba Maestro Fabregas na fula ki ba Watanabe na yepe papa a formé nga fula nga mais papa tano osani ko fula nga te mais l'aime sous travail zala mukie mais ba opela zaki ba fula ba ngote balika nga bla travail te pour ngo tanga pe commune balika betinani ozali ba par exemple Robin alika nga travail te oh aleki na sur cette un grand succès à l'équipe président na succès Robinho akoli nani à l'équipe président na succès ya tiko sablo aboyo ko muti boge batu bota biso na pote ba sekitaka ya gifukiandi kadi de para seki mabe sabote ya curious kunzara de trop ana ba dame belé toi dame belé toi double disque d'or nana garçon nord nana man en fouté un garçon nord comprendre nano bato ba aliki nazo ata trophée mona sauté comprendre so beta ba Atlantico parce que vous pensez que cause a disque d'or est synonyme ya oyeba musique à part ça oyebi ke bato to oyebi ke biso ta 12e dan to likolo quand album le to beta le matin bon tozo na place ana vraiment ya beta ce que lisolo master na Lyon na double mix OK ne ta mo vraiment na kete ndeni bon tozo na place ana to vendre la ngobeta ce que lisolo décider que olongwa maison mère et ba o bazolando dans son net moment ba liba ye ba nini ce ko e poussa ki yo ke Wiranson ninga fula ka bato fula ote bon ezaki ye moko ka pour faire que yo ali font ça on négliger ces alaites bon juste par rapport quoi les qui formation dans formation l'aime souvent ba répéter ko kima te ngana vie na ngana na musique tanga na botem na monde na musique na bi valeur en musique nga première couche na ngana na tanga na musique première couche na nga ba soma na mo en musique donc moi siko donc na bi valeur en musique donc na kima musique te na que nazo yekula et puis batu oyoyo bana o bakenda poto avant ba ke poto ba na répéter maison mère ba ebi travail fisto ya pa na la zamba na sona zuvra ta ya vina nga babindombe ata vura la vina nga JDT bon yango ba vina ba no na kaboli bango bon c'est le lomo be bato bazolando dans ce net on va comprendre que ya pa nyanza na plateau ya lieu des stars sakina pesi ya mokongwe okoya koloba kenga na boyo wana ye potolingana yagi tala okomi kosalela nga bipale yeba pena zali mwana moto
baboti nanga balingi yo yagina fukami ya di shakalambi talanga na kati bibale bangomba pona kolanda bolingo tina wagadugu elingi koloba kengana pone yo aja tungala fukami mama nangai sami wadidui. Ok, ben voilà, Naebi qui vocal SPC Natacha ma concert et puis SPC ainsi que Miss Mongo. Là, je salue déjà Eliane Wangata. Manifeste-toi, ma sœur. Aux États-Unis, bien à Kinshasa. Eliane Wangata, manifeste-toi. Yes, des clubs, mon ami, personne ne l'est prouvé. Héritier, ma Bakou, le tsunami numéro 1. Ya bra Congo Driva Baka le Pumba ya swag. Babiso za mposa mi bois ka swag. Il faut contacter Driva Baka le si que Bito Banki ma billard de luxe. Alors, maison mère ont décidé que mon qui ba fulo tete ma travail za la mukie obi ke olongwa. Za mukete. Te masko ba condition ndo singa na maison mère ndo kokate. Ki père so banze mo père na so ra parce que banze me bele ozo na de la kitasa. Mais banze mo père na binoza yo teza papa na binoti. Mais qui a vu le père vu le fils non? On ne dit pas ça. Mais yango ezate bon ce qu'on a musique. Ne père na zate ce que banze mo na ce que ngo pesa on enti ngo pesa on. Des années 30. Des années on est là. Ex ministère papa na bino. Des années. Ah, des années. C'est un mot. Des années, Adam Messia pas son monsieur qui a dit naïe mot des années on a reçu moi tabi qui ba okangaye. On a fait c'est pas fiston y pas pas mamie Moula et pas tonton Kabaseli. On prend. Faut tout absenter là pas na biso, ne pas PC, faut pas accorder. Plutôt pas père Ali qui n'a papa Ali Kale. Comprendre? Bon, y a pas de là vraiment ouais ça moko ya basijo na bingsi la kiu awa. Après on a décidé au longa na maison mais contenu ya ba réalité kutana na ngokuna et puis après maison mais okende awa. Après maison mais na ki pas na jeune state pas faire ego là. Na PC je de nuance moto yambo, Nzambalo yembo. Na PC mbote. Na kinde kuna ve pas zwa ngai à traverser ngai. So kuna ndenga monde na kenda ki na ngai na boya ki na ngai na mopo. Bah maman nous sent qu'il y a certains albums mais presque suka fiston bonaboy Fozela na moi Fozela nini zala clair dana zela album oya kuna oyembité po na oya kina ba ça la boîte noire là il y a bon boîte noire ba commence presque à la fin mais take grand prêtre faire gol à quoi pour le canap espace moko wana pena tata moi twaka moko apparemment zaki na moi yombo nde ba congolais ba lobaka maison mère ici na maison mère oyemba. Mais on a eu un bête bandoulé, na bête bandoulé, bête bandoulé na voyageur, yo monde quand on voyage na. Rappelez batu, aux ala vocal mon na maison me reçoit. Te koyema dit na mbate. Na disque yemba te hein. OK na maison me yembi na disque te, oye na Dieu set pas faire rigola, oyembi na disque. Koyo na bête nu des œuvres. Daki à nous travailler constamment ya chante pépé calé. Na bête nu des œuvres na c'est bravo merci sur jeudi na porte ta pesanga ya robimisa na concert bongo. Ba c'est ka bon pour les élèves nze matata bino. Mabete aza icône til nanenga kufa boy aliga bato azo vivre ce qu'on a chant. Wana muto aboya zaki. Merci beaucoup na sino royaume non. Da basela bon ba yebeka ke zanze mo papa na bino tema ba mona ke oyemba no na boîte noire te yango ba yimbisa ki yo. Le moni concert na yemana taka leki boîte noire concert na yemana. Ah boni ko concert le album. Taka na yemba Adamo aosili koli ya mbuma ye eva mwana na ngai aobuki ya ngai ekilai na bakitani babino lonani po bolia na motoki nde bozuli yesa nzembo oyo na banzembo toza na boîte noire zela papa nzembo na zo article 15 na banzembo toza na boîte noire est-ce que les nzembo article 15 yibisanga Vous avez un droit à poser une question. Tu pas ngam na bingo. Yo n'est-ce que vous avez un droit à poser une question. Tu voilà. Les plateaux na ngai. Question à tourner. Deuxième article 15. Dans la boîte noire. Deuxième l'équipe article 15. Vous avez un problème à faire. On a présent dans ngai na les live fort. Je dis ko gratter makasi bon. Liko nango. Yo no le dit que ote. Ba imi sa kote na boîte noire pour nini oza yo monga bitin. Présent faire betanga concert oyo l'équipe tu concert boîte noire. Yosko boy on a dit que le yo boy na soke na boy te na bika ko zo comparer album na concert mais concert on a les album et ça là c'est le te kamara album boîte noire petit le te kamara kasi boîte te concert te terme la boîte noire wa mu problème concert te kamara ko boîte noire et voilà tant on décider on va pas faire c'est vrai tant c'est on va pas faire parce que Nzambe ta na lola na pas Nzambe te na pas Nzambe
n'avez pas de je suis là, malade de la raté, pas de la raté, loué de la raté. On tout carré. Pas curieux que vous arrêtez de trop. Il m'a la chapeau, à lunette, ça peut se beauté. Mais c'est de trop. On va la terre à l'ino. Papa m'a passé déjà dans père double. Père de 4 enfants. Macambo. Donc, il est né dans. C'est certes toujours maître de la musique africaine. Tu as bête, tu as gourmand la musique. Okota qui n'a neni na Villanova. Okota qui light music ou bien Villanova? Light music. Okota light music. Na okota ba massa na ngai belé belé ba zaki comme si ba longo longo. Okota ba ibata. Ouais. Ouais. Oui, banda ndeni no bete abiso solo l'œuvre mais ça ka faut bete la biso ma solo. Bete abiso solo ida ya na Villanova ezala ndeni. Zara vena mo trésor finda azana na États-Unis trésor finda na pesa mboda trop. Na fana para petit na ngai jusqu'au longo ne pas faire au fanu ka fandi ka ko beta sama so petit na ngai moté Fabrice auti poto na ba ministre ba gâté ça ba excuse ezwa kayo tonton au longo pas faire répondre qui n'est pas Fabregas na fana na palin na à peu près combien de mois ça ezwa ba 5 mois na fana na palin c'était dit à quoi 5 mois mobimba wana va no kana parler kana tena mo siko kina okende wapi ouais autant na okende wapi maison mais na 12 pas faire ba bengani ngai siko pour mes ate merci ando lo bibongo la fin na palin a raisonné nakende quartier latin na no raisonner vena banda ko envier quartier latin na ko envier quartier latin mais banda ko revango dans le rêver travail nango nous qui n'a rêvé orchestre on rêvé travail pour confier le milieu dans travail fort na quartier latin qui n'est pas fallait pour pas vina moi petit yo fani bota maestro fa na TV monsieur banini fani bossa lote maman il me écoute encore tout tellement kende dans vient lobby na bi merci vient na yo na pas na ça vient te na kei na la besoin na ya rouge pam petit ma campagne na kota président ça l'émission après ça maestro mbota bi fista pandini donc accueil président ya manga na habité quoi na habité bandana na musique na mutayama ka ya bongote fani singa ba kelenga secret na mestre c'est pour ça émission association ça qui répétition singa ya pas est-ce oyemba et président oyemba abinga yaka oui manzembu ya touche en vumbi c'est toi mon ange que je retrouve dans mes songes à chaque réveil. Ton image apparaît dans mes pensées, touche un vumbi. À chaque fois que je pense, ma foi m'éduque. Dans la musique, c'est le pépélé. La musique, me plaît. La musique me plaît. Mawae, yele, mawae, mawao, mama, yele, mushita. Maona ngane teligodo na duna suwa motote na manzemwana ça que carré ba minga ba mobe molondo ba jusqu'à zanoti ba materazi ba bina filé ba ibrato Tani komba ibata boyokana kwa boltanga na bike na ba village batanga komba contre mettre te aza mutu nzamba kili totanga te poani bokomi kotanga parce que na bike botanga kombo nete to komi kotanga ouais ba ibrato ba bina filé ba materazi ba jusqu'à zanoti ba ngotu ba notamment ba yamira na light music y compris na curieux que vous arrêtez de trouver da pesanga nesco que valeur ya on ba yambanga président et puis président ya panya wa surtout na kusko okese bato kati na biso ya pana yo ti maison mère osimité o te pas faire ça simité ozongo so sima entre yo mozongo no sima on mili na secteur c'est l'autre na ndimina zona na sima zambe moi yebi mais lelo ba mo bien ya boula bien félicitations bon succès ya ma deux bêtes simbi c'est toujours comme ça okutaka bazo préparer album na pipo ti on t'a pas album ti on t'a doit prendre ba concert ya ba kema ça mike na pipo bêtes na miss nanga tout monde sauter clip ya mado na clip ya mado na bina clip ya mado na pipo yemba to yemba ba ker ouais mutayemba ba to yemba na nepi zara Thierry Migler na Ibrator
Et s'il est... Ouais, tu as mis clé en Ibrator, kaka. Je pense, album aura double disque d'or. En fait, je pense, je pense. Je pense wana ozwa ba vocal ou bien au intervenant quand na ba club. Na ba cœur plutôt. Non, je pense que mon ozwa vocal. C'est la succès le lot. C'est là ce que le lot vraiment ba TV za radio. Du fait que ozwa vocal na eza vocal bien foko. Ozwa vocal na chanson au footé. OK. Nevi shuga lelo nakomi mobali mabe kakaboye nyo solo baki na somba na sombelaki yo lelo to shavumbi akomi moto mabe baina lakisa mosala bana liesa na melisa baina kabela bambongo lelo balingi baseka ngai babosani kenza mende ya pesa kai bakanisaki na kosila bakanisaki na kokwea soka moto na ngande mbongo na ngai ba futeo futeo yebo futeo fute ngana mamo Chira salé gratitude lokola kombo kombo mabele bukola zatembi la banda bomona tiki mokolo mekasi na ndako kombo ezalaka ennemi na ese mabele trésor bois onedika diamant tala na komyokomba kefunda ya susi ya bolingo na nyokwama po yokomara moto dali mukulu clet kabeya korino Hervé Widodo Kukulu donc vocal yo na yemba ngo place pikango nzembo lebi ofute mama bocho bokolio atangiso kelasi okomi na mbongo obi mama ndoki ofute comprends po mama bokolio tanza na zemi na yo azaki ndoki te akopo longa beze mbo résister pété mais azui charge au bimso mokili otangiso nini ozui mosala obali mwasi mwasi na isoki mama ndoki ba ndoki bo benga mama bini foutre ingratitude yonga pe na na boula bi donc asala ingratitude lokola kombo mabele e bokola nzeta mbila banda bo mwana tiki mokolo mais ennemi ya kombo se mabele soki kombo munika mabele ka boy mabosa ka otala mabele donc ingratitude voka na ngelo ba bongo. Ok, Nebike vraiment osé derrière la caméra à bêter vraiment ma boucle ça vraiment c'est bon expliquer vocal na yo vraiment biso pe ba to comprendre ngo tu to comprendre ngo après je pense double album ezaki poison antidote hein double album je pense c'est ça qui double album après temps je pense si liboyo ça là tout ça la cursus na cursus ozwa ki ba oza pe na vocal tout ça la sous moi single motsaka ya ozana non cursus ça pose cursus tout ça les cursus na salle d'intervention ba 4 vocales. Alors pour notre gagner un temps nous courons derrière le temps on la biso 4 vocales en ata ba 2 secondes 5 6 biso 4 wana. Ouais, naima na faut passer na titre comme naima na cursus naima na titre arme blanche na sala intervention père na ngai na peut-être na naima vola ngai kutuzube naloba nini mama bamba na zona mokili baleki na bande kona ngai batelanga mitambo partout na nzela natikela bango libala mobali na lingaka na bena nzoto na boya makambo natikela bango libala mobali na lingaka Jires Mabiala Stella Mbombolo Bobo Arabe Samso Samagura natepeta père nanga na longo na jour et nuit présentement na Bebutu na yemba na intervention na yemba Martin Chamala Eskolingi ba memelayo ebembe nanga pise matabisi ya famille nanga bazolila oyo katama wa uzonga na longo na rumba dringi na rumba memba afitaka la kokamwati likolo soko poni sanza na moiba sanga ni bazolila ile mwazambi aki poete ngabona technicien et blague te kumisaka mina za pemena curious kuzara de trop biso to yembaka vraiment na ndinga fote biso ma to yembaka bon un peu nya na bike
partout dans le monde base la titre Fiston Yampana merci. Ouais, vous mabumba pour un tour to masoloana. Yampanya, to yo mona que président avant Sarabino ceux qui dans lobby mabe au cocu un peu éclairci ce président avant Sarabino loba que banan oyo bali basala album. Banan bali basala album na orchestre Rabino village na mona izalaka phrase na binafil na Bekam non ezana phrase na binafil mutu banzimaka. Phrase na binafil banzimaka et puis te yo mona que ya phrase jusqu'à présent il faut to so ngom ye moko na ye. Et Yampanya ce qu'on ni sala que yo peut au signer no loko anate. Bon, ngana wole la raté. Ba wole bazanga. Tant prise avec le bongo, les bateaux wole la raté au caisse bazali, on mo tenga kumba tona tenga ba wole la. Comprends? Quoi ça wole la? Teo ngabi na teo. Ngabi la zala comme là c'est vrai zala ka clair. S'il te plaît, pour nous tenga phrase, tenga pela bina filette. Mo tenga phrase pour faire tout ça dans caisse. So oh wole la le loisate. Moi zate. Mais as élève du maître ça fierté à Villanova. Ah le lo yon dimi élève du maître. Mais il moko déjà le ban Natacha ebite ke bina flam benga élève du maître. Mi benga élève du maître. Puis si ma baya que je sala à penser ebi ke bina flam benga élève du maître. Promesse la patronne ebi ke bina flam benga élève du maître. OK, pour on ebi élève du maître ça J couleur mais c'est monsieur moto juste comme J couleur. Non, business to ebi ke bina flam élève du maître s'il vous plaît. Ah, mais boyebi mamou élève du maître siko boyebi mamou. OK, c'est bon, pas mal. OK, zala clair to ebi mamni. C'est pas clair. Sois clair. Ebi loté. Oui, beloté. Mais ne peut pas oser ba mission na it. Net comment mission tu connais pas na yi. Na ba kiloza en toi poser une question. Ah, yo bi ko tu ba mission na yi. Siko na habité, yo no tangela comment mission tu jouer. Ya question te. Na tout ni question pour na te bi à te chomi na ngweri. Ado boaka danser. OK. Mais il faut reconnaître que Bina Filé c'est élève du maître. On a bien que J couleur élève du maître, toi les chanceux de Villanova, Patrick Bekam l'aide du maître, toi assistant du maître. Ah c'est beaucoup qui les chanceux. Azal l'aide du maître. Album n'est comme on les chanceux. Mais quand tu bosses les chanceux par rapport. Azal aide du maître, toi assistant du maître, toi élève du maître kuna bazali, toi mi panzi un maître bazali. OK, Mpanzé maître Bazali, je profite à l'occasion de dire bonjour à toi mon pote Chegue du maître, il s'appelle Zulu Pipers. Chegue du maître. Zulu Pipers, Chegue du maître. Azo yemba danser. Yemba ke. Soki bandakala, Zambo yebaki kochanga pemene maestro. Soki bandakala, Zambo yebaki kochanga pemene maestro. Olinga koko misanga kaka mbala moko wanze mazulu nalana tokate yango na ye vidéo donc c'est que Zulu Pipers dans bana Paris bana Côte d'Ivoire bana Brazza bana Angola dans Zula zoya dega boyamba ina mabo ofunga mande boyamba ba Fiston Yampanya mona star boyamba pe Zula bige on est là babasao. Il y a Mazulu, on est là, Baba Sawazana. Il y a Guy Fouquet, le cadet de Paris. Il y a Di Chakalambi. Zula Zoya. Samson, c'est ma grand-mère. Tencha Malamata, mon papa. Clet Kabe, il y a Corinne, plus important que le Colta. Donc, Zula Zana. Je propose de dire salut à toi, Guy Basket. Hein. Je te salue déjà, mauvais Guy Basket. Il y a Guy Basket, on a trop. Alors, Yampanya, déjà qui est Obi Bamsou Bawele la kilo bazate. Alors, ça te fait comment quand tu passes dans la rue, Oyo qui est bien affilé vraiment banze monezo ça six, c'est au bête, ande baba qui rendez-vous na bafle. Oyo qui on peut na bafle ça la binondeni. C'est bien, ça fait plaisir à trop à otaki na usine. Azoma Kamudon, c'est normal, donc c'est bien. Donc bravo à lui. Na bayo ina balonga na Villanova. Osoko sans pourtant être complexé. Okolo babane ba ça la fierté à Villanova. Ça fierté à Villanova. Il va Fiston Yampanya. Tu es à Villanova ba o balongwa. Ba balongwa. O ça fierté à Villanova. Il va Thierry Mégler, Bébé Bouchou, Materazzi, ba Seda Capo. Donc voilà quoi. Babi na filé pe ça va. Ba Ibrator pe ça va. Bina fina Ibrator ça va te. Scarzanotti. Bina fina Ibrator ça ne va pas. Donc il compris ce que tu vas dire que Patrick Bekam zo surtout. Bolingo na ngai. OK kaka boye otiki vide, c'est le moment. Nabi boya bina fina Ibrator ça va pas.
Tobi les chasseurs de Villanova pas en. Tenga nazo tu na question nangeza simple. Bina filé na ibota basa la fierté à Villanova te bana balongwa. Voilà, tu faut répondre en zéro. Il y a Guy Fouquet de l'école de Paris. Il faut répondre en haut. On a évité. Ok, c'est bon, il habité. Alors, il peut préparer chanson nao. Ouais. Titre dans les années. Madame maîtresse dans Ban à Paris, pardon le monde, fiston Yampagna, mon star, les fils biologiques de Pépé Kala Yampagna, à 8 titres, il y a Vim Balali Bosso, Nazwa Nzembo. Donc, Nazolo Kamoto, il y a Osoana Ngai, Nayembi, Asomba. Jojongo m'a déjà fiston Yampagna Zolu Kamuta Osomba Nzembo. Déjà, si c'est bon, contacter et puis fiston Yampagna Zawa. Ouais, donc Nzembo Zawa en avant, donc, il y a la première fois. La carrière musicale nangai na tanzem na biki na oraté papa na ngata succès présent na pas succès donc na oraté nzembo zana muto za posa na yembaye nzembo zana numéro na ngezali plus 243 81 27 44 046 plus 243 81 27 44 046 Instagram na ngezana fiston yampanya elephanto Facebook nanga fiston Yampagna na tia logo père nangai donc toi pour ça na yemba to dédicace to na yemba mobimba na zawana à contacter ata yo donc ça pepele danger donc na zawana. Alors fiston Yampagna tout comme nous sommes déjà chuté vers la fin de notre émission, il pose que nous répétons après ça il y a un programme il y a un mouvement. Ouais, programme mouvement ça que tu répéteras mardi, vendredi, net le ton répétition sur la longue qui répétition et puis tu préparer conseil à Lyon le 13 mars na Lyon. Le 13 mars tu es à Lyon. Bana Lyon base là Villanova toujours à Lyon toujours avec force trop bête à Lyon donc au pandémie zambe asala to bête conseil à Lyon bana Lyon base la biso après on a toujours dans studio toujours préparer album merci ou mais ça peut so ba chance ya oteba nzembo yo ba ki nzembo ngeza na muto zo la nanga o za pour ça na pesa e makambo a contacter na plus de 143 et plus de 143 81 27 44 046 donc voilà. Eh bien voilà, on est là qui maloba ya fiston Yampagna pesi ba propos na yepé a pesi ba programme ya mouvement. Alors fidèle ami, babi que to s'abonner massivement dans notre chaîne YouTube Congo Suisse. Congo Suisse, vous s'abonner vraiment massivement dans notre chaîne. Et puis je vais jamais finir comme ça pour te dire un grand merci dans notre boss. Boss, il s'appelle Maître John Suma ou ya maman Micheline babi et muto asa la kebiso vraiment tous à la vraiment ah babi babolamu eleki ebele babolamu vraiment eleki ebele Maître John Suma. Derrière la caméra, Zalaki wana Osé, il s'appelle Osé l'homme. L'homme a dongi, babi, vraiment signé un contrat na bapantola la dongi. Ami bois qui n'a yézé ça là toujours c'est bon. Alors fidèle à mise internet, babi, vous s'abonner massivement dans votre chaîne YouTube Congo Suisse, Congo Suisse. Babi ceux qui vous moni, ba remarque, babi ceux qui moni ba remarque na place bo fingaka, bo porter biso ba correction et ça là vraiment tellement c'est bon. OK, c'est bon babi. Boza la scotch branché so bomoni belema na biso bo hésita kate pour na ko partager ça là c'est bon. Alors quant à moi c'est vrai qu'on dit que je vous dis déjà bye.